Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Yo, chaque jour on dort, on se réveille avec un nouveau sujet. Nalinga vraiment Congo ça te mais Congo c'est landanga mikolo nazo comprendre te mais nous avons obligé au sala tellement les gens se sont posé beaucoup de questions sur l'attaché de presse de Bella. Bah tu vas au kamwa nini Bella azalaka na attaché de presse mais attaché de presse wana alobela makambo na ete soit ce makambo ezala alobela ngo kaka ndambu assez tiaka vraiment assez donnera vraiment à fonter. Et pourtant, je vois que le salaire n'est pas moutouana. Attaché de presse, on a mon orné, zalaka ka si la na titre na boé. Nzoka, ba jour et outi koleka na sela ki bine mission lobi attaché de presse à Bella akoma ntela. Akoma chauve-souris. Elle n'a plus aucune appartenance. Na ba warrior, ba lobi akoma gauloise. Bagola balobi biso toyebi ete tina ndenge aida ke kosala promotion événement na bango na chaîne ya misu baza désespéré tina ndenge makambo yango événement ekomi ntina baeglise baluka basomba babie na baeglise wana mpenza namoni swaki mpenza makasi mais eza vérité po video wana ezali nabona kaka kotia yango apo video wana ezali moto aoloba eza mama lombongo azoloba eza nango mabe te mais toujours comme moi, Moutouana azalaka na attaché de presse ne ya mobimba. Attaché de presse on pas à mon quoi alobaka pe bien. Mais nini ti ekende koloba na munoka mama lombongo ba filmer ba na réseaux sociaux. Bazo tambola de part et d'autre. Qu'est-ce qui se passe avec l'attaché de presse? Ah, ne mais quand dit tout ça que ça comme émission bato bebe makampe bien be bazalit pour biso tozaka na ba caméra te tozaka pe na ba misu mine mitano moto basamboli boite tofanda kaka boye kana ba téléphone na biso ba information bani koya alors te pe kozwa pe information pe naza nango en tout cas 80% sur l'information wana moi 20% on a sûreté, mais à moins que ezala est tombé à 20% on a été pour attacher les presse à prouver sur le contraire il y a makambo oyo na ekoloba awa mais à 80% on est sûr parce que moto ayelinga lisolo wana na ninga se présenta ki na koyeko tia position était mais apena moto ayepena makambo belebele. Alors, nayebi te soki attaché de presse ye moko nde mutakende ya proposer Bella akoma attaché de presse na ye alobelaka ye to Bella nde aproposaki akoma attaché de presse en tout cas wana nde nayebi te po ndenge bakabwaneli ndenge esilaneli en tout cas moto ayaki obetelanga lisolo wana alobi ezokamwisa mpenza makasi ozomona ezokamwisa parce que bazomilobela soki contrat mpenza ezalaki ndenge moto alongoleli mosala soi-disant alingaka alongola bongo te parce que bakoki na bango kosolola mpona komaske peut-être les apparences okoki komona ye mpe na événement wana mpe aye na ye en tant que chroniqueur omoni en tant que chroniqueur ndenge bachroniqueur nyonso bakozalana na bokotia chroniqueuse mpo akoya parmi bachroniqueur po bino bokorija bato bino na bacommentaire nayebi exactement makambo nazoloba bino bata français akoya en tant que chroniqueur oyo bakoya koouvrir événement wana mpo eleka na chaîne na ye mais je ne pense pas que akoya en tant que attaché de presse pour alobela likambo wana eleka na chaîne ya Bella moto oyo afutaka ye. Notons que Bella azalaka na mobali na ye oyo biso toyebi papa Dani amonaka mpe makambo elekanaka mpe na réseaux sociaux. Il paraît décision wana
euti epa mobali ya Bella. Omoni Bellevue aza mutu moko boye alobaka penza te akozala likambo eza nango me aomona mpe mabe aza hypocrite ozomona mwa hypocrisie ezali mwa osepeli na likambo te moza hypocrite me ozokende kose plaindre sikoyo place oyo bazopesa litoyi mpo oyoka me na miso ya moto wana ozobanga ye sikoyo tellement baplainte elekanaki mingi epa paadani tazwi décision abengani ye akobengana wana selo information nazwi nauti koloba yake napesi attaché de presse 20% ya koluka koprouve biso ke makambo oyo naoloba eza faux mpo le jour wana nasalaki émission nalobi chauve souris vraiment koto aza te ozomona sikoyo na makambo ya théâtre mpona korépondre na baquestion na bino mpo tomoni ti aida kende kose retrouver na chaîne ya michu c'est que c'est très grave bisika osalela la promotion peut-être ezangaki yango babi tika tose gréve ata mpe namoni mpe eloko wana mpe on dirait bato ebele bacomprendre ngai vraiment te ndenge nalobaki na insiste kutu place wana mais bato ebele baza na bango bato baincompréhension moni ozokasi ozoloba a nzoka moto mosusu matoi ezoyoka a te ezoyoka nango b na recevoir bamessage du genre oh bino bolukaka nini apesi mbote no naye koinsiste susu mama yo moto ya Belgique soko kolanda ngai naokaki bavoice no ezalaki 7 voice 7 mobimba naokaki yango nazwaka vraiment te ya koyoka mpo so nalingi na répondre il faut nayoka bien donc naye comprendre que compréhension no peut-être ocomprenaki nga te makambo nalobaki lobi na émission wana naboyi kotinda yo ozonga na émission wana mpo ye omiyoka lisusu bien naboyi nalinga mona répondre très bien mama ya Belgique nakokaki mpe koya mpe na bavoice non mpe peut-être otindelanga bavoice wana mpo olingaki peut-être nalekisa yango na Nela NG officiel yombo mama nga alekisaka bavoice ya bato na chaîne na nga te amoki ezala voice ya secret d'état ya makambo bamusicien ya babone te ya babone te ata soki oyelinga matière neti nazwi matière oyo ya makambo ya attaché de presse na olobaka yanga mona olekisa voice te donc yombo déjà mais nazo répondre yo. Ce n'est pas le fait que Aïda pesaki Bella mbote. Non. C'est le fait de ça la promotion. Ya Bella na chaîne à Michou. Chaîne à Michou, ils ont 80% ya ba abonnés au ba soutenaka kaka Sila. Notons que Sila na Bellevue sur le plan professionnel, bah ça la concurrence. Voilà. Donc on peut le contraire. Sur le plan professionnel, bon, c'est la concurrence. Parce que, bon, monaka, n'enge zalaka, na ba view, na ba abonné. Moutolo langa le contraire azati. Makamako marché, le sous ba moana vraiment awa. Eza le sousté. Si la na Bellevue, c'est la concurrence. Concurrence sur le plan, y a ba view, na ba abonné. Bon, le belanga le contraire te. Po, binomo boyebi ki makambo nazoloba eza vrai yango nde nalobaki donc mama soko comprenez nga bien te je pense que lokolo olandaka nga oza na wa moto ya famille ya ngambo me olandaka nga naza na beaucoup de respect envers yo oza mama oza mokulu namonaki oza mokulu makasi maloko ozoloba na likukuma me mama aza mama il faut korespecte ye donc nabe te peut-être ocomprenez nga bien te naza kuta ata contre te mbote wana. Pourquoi pas repasser un mbote za mabete mais promotion d'été parce que sur le plan professionnel bah ça va concurrente et puis voilà ça mwana ya Sila ba abonné ne ba bakouk tongo 80% chez la michu za ba bakouk donc ça ne pouvait pas passer comme ça voilà donc si vous comprenez qui bien te limbisanga mama yango réponse na yo beaucoup de respect toujours une sujet ya attaché de presse. Alors, tellement que Bellevue a yimaka moi hypocrisie ezali abande ko sepela te komona attaché na ye alobelaka mambo Sila
amanka ba collègue na ye ba mame pila azomanki bango respect neti dernièrement awa amankaki nani oyo nani kombo ni kuna ezokima ngai Pati Melanga voilà Pati Melanga mankaki vraiment respect bino mo bomonaki et pourtant bato wana nyonso bazalaka bakolege ya ndeko na ya moto afutaki mbongo nyonso na bakolege bazalaka na ye neti mama nani oyo mame pela akumisaka bela makasi mame pela akumisaka bela makasi alingaka bela akumisaka ye asalaka ye mwa bavantage attaché de presse na ye soki asi aye deja bandi kototola bango pas moyen Pati Melanga pas moyen na ya suka awa ndenge moto wana explike ngai ya suka oyo epesa ye vraiment papa Dani Kanda vraiment apesaki mpenza studio Android vraiment bamaloba moko mpenza ya kilo impolitesse ndenge balobi ngai te monoko ezobimisa makambo eza yanga mpo nazwi yango me ndenge ebimi ndenge balobi bapena korépondre na bakestion na bino mpo ozomona ke il faut to comprendre ti ndenge nini promotion komo okende ti na baeglise na makambo ebele mais place oyo moto abima na statut wana normalement il fallait qu'il moto abima na statut wana mpo ntango oza déjà attaché de presse à motu c'est-à-dire que oza attaché de presse ya motu wana ya motu te mais pardon ya société voilà ya société wana eza na événement yo il faut ozala wana olobelaka événement wana ozomona mais ye eloko te kimia nde kimia ti kimia bato baye kosufle nga mpe babi nela shu fanda na yo eloko eza lisusu te eloko eza esu kuna te Bellevue ko se plaindre ti mobali na lobi non trop c'est trop jamais koye kofanda na motu yo ozofuta ye mbongo mais ye aza impoli envers bakolege na yo ye kaka wana mpe makambo oyo bozino bozofutela mbongo aolobela yango bien te tozolobela yango presque pas afandeli ka sujet ya motu moko boye c'est comme si ofutaki mbongo kaka mpo nango mais yo soki ozoya ko se plaindre epa na nga azweli décision kalobi plus jamais yo pembeni ya mwasi na nga makambo na ye kolobelaka yango lisusu te omoi nde bayebisi nga babi makambo na ye kolobelaka yango lisusu te soki olobeli yango ezala mpo na mbongo te okozala relie na kibela te don na kisheni te ndenge kuna te ekomi lokola kaka mutu nyonso neti babiso oyo tozala na biso baattaché de presse ya sila te nakolamuka na ngai na ntongo boye nalobi nakosala na ngai makambo ya songolo pakala omoni mpo naza na ngai na contrat moko te osila afutaka ngai mbongo mais ye bandaya kolia mbongo ebandaya kouta kuna mbongo mpenza chaque fin du mois boye bafuti ye mpo na mosala sikoyo obela remarkeki moto wana ofuta mbongo impoli envers bacollègue na nga pour ne citer que la dernière fois oyo euti koleka pour ne citer que bato wana impolitesse bamangala yango wana mpe mwasi abongana na impolite mbeli balingana bango basa baimpolite impolitesse mpe na bana mibali impolitesse na balongage bon question ke impolitesse ana vraiment sincèrement bolimbisanga mpenza nalingi na cité mwa 2-3 kombo awa namona lokwa impolitesse eza on dirait identité ya bata famille libota lai pomoni neti boye Marie-Jeanne ntango aleka na émission baréponse na ezalaka baréponse moko ya balangage moko ya boye mama nani oyo nani Marina Laba baréponse moko bamangala moko ya dijar soki ozwi mpe Davina baimpolitesse moko boye
ndikapa koma kuna impoli nani oyo nabosana kaka mama moseka muchopi on dirait impolitesse ezalaka mwa identité ya bata famille libota yango sikolo recevoir belle-fille ezali un peu moins hypocrisie na ye donc elle a du mal vraiment ya kolobela moto eloko directement boye clan alobi boye eleki ye akose plaindre ntango akose plaindre alemuta motema mawa abimisi yango aexpose yango ozomona akose plaindre akojouer ka la victime mama zwaka courage so likambo sepe nango te loba kose plaindre te koloko bima mwana malamu te yango omona mosusu omona okikanda tellement se plaindre mingi omona moto aye aye kosala émission sanki ayoka version mosusu adefendre ka aye ka abongo kaka nde bongo comportement abela ndenge balobi bandeki kose plaindre epa mobali na ye selon lisolo nde mobali na azwi décision alobi plus jamais attaché de presse mpo ekomi de trop à part wana bato mosusu mpe na poto babandaki mpe kobengabenga komona ye ndenge asalaka mama lobelaka makambo na biso bazobenga mpe bela bazolobele mpe ndeni yo engagea moto ofutaka ye mbongo entre guillemets mpo nayebi baclose na bango te ndenge nini bayokana nde naloba na debe émission na nga est-ce que ezalaki te kamoni kaka ndenge makambo elekaka na yo ye moko apropose parce que eza mpe possible bon plus jamais parce que yo normalement il faut ozalaka wana ata oza na chaîne na yo mais oza wana olobelaka makambo ya bela baévénement bafilme baanalyse makambo kaka ya ye soki nde balobeli ye mabe oye odefendre ye okorige yango to bato baza tout autour na ye sikoyo yo bato baza tout autour ya chef na yo okokolaka bango omona babakoki nde basala te biso toza na bloc obenga yango bloc ekadena motu nyonso oza pembe na sila oyo bazalaka proche na ye ata kutu proche te oyo aza kaka bien na sila so likambo ezali te okotele parce que il faut protéger place oyo ozo appartenir mais on dirait ye notion wana on dirait azalaki nango te peut-être ayebaki rôle na ye te moni bato mosusu baoya na azwi ka ebele ya bon ayebi yango je ne pense pas qu'ayebi te parce que ye asala na label oyo eyembaka banzembo awa ti na label ya papa Roy basala kuna ti ye na camarade na ye monene wana batravailla kuna basala kuna bayebi principe ndenge ezalaka toyebi ke kuna ezalaka contrat soki eza 6 mois pendant 6 mois olobela makambo na bango okotia bastika na bango okotia biloko na bango baaffiche tu vas mettre okolobela bango en tout cas il faut basentir que baza vraiment ozolobela bango mais yo kuna ozwaki peut-être contrat 6 mois basalaki yo bolamu mwa voyage emonanaki ya south mwa boye okomona mwa clair bon peut-être kombo na yo peut-être omoni ke kombo emati otie mwa lolo ndenge omoni bato mosusu nzambe apambola bango au-delà ya baentendement na bango te pourquoi parce que quand soki obandi kaka kotumba mwa mokie kaka ose perdre ozomona mwana na bango bakreaka wana elingi lelo epesa makambo nazongi no mwa nsima mokie na bando osepela na baanalyse na ye makasi baanalyse na ye na bando osepela nango makasi je ne sais pas si je me trompe en tout cas bokorge ngai bazalaki kosala baanalyse ye baresi na malika si je ne me trompe pas si je me trompe en tout cas bokomela ngai wana bacommentaire naza motu nakoki kobosana bando osala baanalyse bando réfléchir très bien nayebi te réflexion nyonso wana ekenda wapi depuis apona quand ekenda wapi réflexion wana addiction tellement qu'alingaka sila te non ye namoni lokwa kushima na ye ya vie eza nde sila kushima atakaki koconfondre role na ye ya attaché de presse
nani ni fois sala donc couchement yango lobisi mosala yango lobisi mosala sila qui es-tu yango lobisi mosala elobisi mosala nauti koloba ke 80% nalobi teke bomona esusu teke oyo na événement moko soki okende événement to akotendre bela micro aotendre ye micro en tant que chaîne oyo elobelaka makambo ya bela mais non en tant que attaché de presse parce que ki attaché de presse wana selon ndenge nga nazwi l'information eza lisusu te esila alongwa contre elongwa raison ezali mpo alobelaka kaka sila et puis deuxième raison aza impoli envers bacollègue ya Bellevue oyo bazalaka bien na Bellevue amankaka bango respect comme il se doit et puis amankaki mpe studio android na bapropos ne balangage na ye papa badeye mpe makambo ya nde nini à partir ya baplainte ya bela se plaignait. Elle s'est plaignée, elle n'a pas le courage de parler, hein, de dire stop, don't do that. Maman, si on fout à Moutumbo, on a eu. Vous avez le droit de me qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'elle doit faire. Peut-être pas le bas, peut-être pas le bas pour monsieur Tebi qui est Kunabe Lazara, maman, mon santou, maman, mon père, maman, ma soeur, alors baka, malem, le quoi, sœur, hein, bah, sœur de la charité, hein, alors baka, malem, peut-être, alors bas qui peut, mais. Il y a qui se plaindre plus jamais donc ceux qui bomoni y est peut-être à qui tendre micro en tant que chaîne oyo ezali et le makambo bela et non en tant qu'attaché de presse lokola privilégié ya muto na pour sous attaché de presse partout au muto ezali il faut zalati na bevenema boye fala ozala na proche ozala wana onini epuis naondimela makambo ya 80% mpo nayebi ndenge efonctionna na makambo na biso batateatre donc soki boki kaka mwa moindre soupçon il faut bozala yango déjà kebakeba yango wana mpe nazongi na sujet na biso nalobi Michou toza na yo mayele okomi kosambriye mukie toza na yo mayele la preuve ane ke tala ndika lelo succès komi kosila akoti na liste ya bata molongo molai sois sincère envers Mams okomona ke nalobaki yango sila aza genre bato oyo nzambe atiaka bango la coupe de bord donc grâce na ye bato mosusu babénéficiaka nango eza na bato oyo nzambe asala bazalaka mingi te bato nazorepeta ngo su na émission oyo mpo naokende nga koshite naokende koshite naorepeta ngo sila aza genre bato oyo kaka le fait kaka oza na ye yo mpo kobénéficie okorenie preuve Michou ye wana afongoli chaîne ene esalata un mois te chaîne ene esalata un mois te ekomi na 7000 abonnés boyebi 7000 abonnés eza mpo okokisa yango mpona bato na kotyaka mpo okokisa 7000 abonnés na YouTube eza ezawa te ezawa te mais ya ye donc esalata un mois te 7000 mpo ya nini mpo aza pembeni na sila bakoki bayeba s'abonner rapidement bakoki nyonso olanda ndela NG officiel kobima te s'abonner bopushinga peti bopushinga mpe nakoma te na 100 000 abonnés nakoma mpe na 100 000 nakoma mpe na 100 000 donc sala attention mpe kolinga lisusu eloko ebima esu na kombono te po ebanda mpe kaka boye na attaché de presse epuis de deux alandaka atoka ondanga atoka azalaka bilobela alobi oyo akoti sujet oyo abimi akoti boye abimi moko alandi tata po akie na tata po alandi sujet international abaluki ake boye asambrie lelo biso baoyo abenga biso basous compte ti lelo ye ko grand compte grande chaîne fallait tout le monde asalaka ta ba 100 000 views mais biso tozopotanaka kaka na bavie yango kaka boye
biso kotokoma peut-être koleke na ba view à cause ya constante. Comme je parle de constante, je vois nos contenus sont constantes. Échangeaka te. On a biso za ba caméléon te. Balobi mwana mwasi aza caméléon. Bozane bien boye a changé. Caméléon. Finalement, on ne sait pas elle est qui. Bon, on a séparé parce que petit à petit, comme on y est, aza nani, mais ce qui n'a pas chité malembe donc. Soki makambo na lobi oyo eza vrai te. Mama prouve biso yo oza attaché de presse non kutana na chef no afuta ko mbongo sala video na ye yebisa ya confirmer que yo oza attaché de presse na ye nga nde naza boye nayebi ke nga nazala nga attaché de presse asila te nazala nanga attaché de presse asila te akonfirma nga mpe te nga mpe nde naoka mpe na monoko mpe te abelaki yo ozalaka attaché de presse ne omitiaka yo moko to ndeni bon lokola kombo ata papa dani ekoti na kati siko omitiaka yo moko te sike batiaka yo mpenza mais eyebi te soki ezalaki proportion na yo moko to ndeni mais donc bref maman si tout ce que les gens disent sur toi c'est faux zongela kosala baanalyse ya makambo na bino tomona yo kotia kombo ya si défi eza ke kotia kombo ya sila te na makambo na yo lobela makambo ya chef na yo afuta kombongo entre parenthèses soki makambo na lobi ya lukuta banda kolobela makambo ya chef na yo oyo afutela kombongo banda kolobela ngo bateatre bafilme namonaka baperiode moko boye ntango makambo eyindaka namonaka toka akomaka so émission elingi ebanda atie filme abela nzoka bafutaka ye mbongo moto anga alobi nzoka bafutaka toka mbongo baperiode wana boti mpe kolanda témoignage itialité ya kanda donc bela mama linga bato yango moni sila bato bazolinga ye parce que omoni atiaka nano mbongo liboso te atiaka nano mbongo liboso te koluka bolingo ya mbongo te koluka bato balingo sincèrement soki mbongo ekoya parce que kokaba epesi eza mabe te ngai naza boye soki batindeli nga mbongo balobi de la part de sila na koboya te mais ce n'est pas vraiment l'argent. Mais toi, l'argent vient avant. Ma période, moko boye, bon se rappeler. Bah, sera makambo ya Gomez. Et comme raso qui filme ya nan elinge banda. Ya atoka elinge banda. Atie nanu, pièce ezo leka mikolo wana na chaîne Abel. Atie nanu, après émission ya ko banda après. Ndiyo ezaki ya contrat. Ezaki ya ezalaki nango te ke o volontairement te mpo la preuve ane ke alobelaka esu mpe makambo yango te esila na minute oyo akomi na basujet mosusu sikoyo ye attaché de presse asambriaki yango wana mpe boyebaka bato nini bokoki kosattache na bango eya na bakamarade mosusu babengaka bango poswa bitabe donc botambola na ye me yo soko nati posa bitabe yo siele moki ayebi ke awa posa bitabe ezalaka awa ngai nakosieta te na so te atie moninga na berere ebele ye chaîne na ye eza stable ye chaîne na ye yango wana kuna ebambani ye kuna mosala elongwe ye kuna azalaki na mwa place na bien oyo azalaki mo basaleli mpe mwa mbongo mwa cotisation akoki mpe kozala aza ne warrior aza mpe mutu oyo ya attaché de presse mutu abelabela makambo na bango banini boye mais tout cela tous ces avantages là koto oyo oza te koto osusu oza te likolo nango impolitesse nde ebimi mot clé wana batieli mot clé ya makambo eza beaucoup plus impolitesse na balangage ya mabe mais so otali mpe oyo mpena na balangage kaba mabe yango barezi noko bon nayebi mpe te abotaka mwana babotaka motema te babotaka mwana babotaka motema te mpo sino te bon baretardement oyo noko opoyela biso obotela biso na réseaux sociaux oyo
toyebi te me namona loko eza les mauvaises influences pourtant azalaka nona ko barezi azala boye te ka bokabono wana nde esali bakokutana bakopesa mpaza na mauvaise relation te baombale mais on dirait moi l'équilibre moi bonne valeur oyo ezalaka to peut-être eza na kaka hypocrisie talaka ebande na réseau sociaux faut pesa bonne valeur on dirait réflexion vraiment elle réfléchissait bien mais peut-être toanda peut-être kotia vraiment kate po tozalaka non te vraiment kolandela peut-être maloba po ezala mo mutu ozoloba na mosika oyo te elika na mosika mosika approche aloba nepi bien te na sens wana peut-être donc défi eza moko soki nabimisi oyo eza lokuta défi eza moko mama prouve biso parce que ne la NG officielle eza pe chaîne na mokie te eza chaîne na monene ekoyokana partout mais ce qui est sûr alongwa mot-clé impolitesse mot-clé sila donc mot-clé ya liboso eza sila sila nde mot-clé ya liboso mama operde mosala mpona sila topekisaki yo topekisaki tika sila deuxième mot-clé impolitesse bamangala na conseil mo mpe ya moke eza ke omoni mwasi une femme c'est la douceur. Moni, hein? De par ta voix, les gens doivent sentir que tu es une femme, tu es tellement douce. Hein? Il faut la moins modération. Et sauvaka pe c'est très important ngala comprendre maman na Belgique ya lelo motema ne sui mais na vidéo na nga nazaki na nga kime na balanga malembe ozomona me malobe sui mais kuganga ganga poto ko finga ko déborder ko surnommer quelque part pe limbisanga mais okisi pe bisika po bimela pe soni makasi parce que quand les gens nous voient dehors directement, ils voient l'image de nos parents. C'est pas intéressant que quelque part, côté Moussous Bakendo Bengo impoli, si au Mabisu na Congo, moi impoli, ils aura toujours suivi na mal éduqué. Si côté Moussous Bakendo impoli mal éduqué, si côté mal éduqué, ils a ce et yes qu'on a nenga bapar, mon baparant batou, ba innocent batou, bisika bazali so baza vivant so bakufa, bozo me mankolo. Ya mambo ya mutu na makote po anini mwana ayaki na réseaux sociaux asa na mwa ndambo ya eni na yesu ki pa zwaka déception ya mutu abandundu yango bona rasile lokola mbanda na ezo semeki na ebite po ofandela rakombo na ye tongo midi pourquoi tala lelo yo contrat na yo ya entre parenthèses soki pe attaché de presse et ya kosila bo défi ezali prouve-nous. Soko ozalaki mutu oyo azaka kaneti babiso boye osedisito ndo blaso makambo mutu songolo parala te tolinga to tenir yo rigueur te parce que ozana kaka lokola biso mais on te tiendra rigueur maman parce que oyaki na babenga ngoni na caché mo bobimaki nango parce que atoka abima na caché wana te aloba yango mais yo ozalaki nango te mais oyeko bima sikoyo na caché wana obimaki nango après ka pion maman tu nous dois des explications maman tu nous dois des explications il faut expliquer pas mutu mo atinta ki otoni bimisa ki oza attaché de presse te yo bimisaki biso yango biso toyebi ke soki likambo eza na réseau sociaux yo ndoko oya nde kodefendre oyo lokola basankara te oyo lokola basankara bamosaka baroger ngando ape oza roger ngando abela te soki ntango mosaka akende poto bato abaki te mosaka ake poto atiki jibe mama tu nous dois des explications mama parce que obimaki na caché wana obateke makambo nanga etali biso resu tokoma famille resu tokoma famille tu nous dois des explications pourquoi kangama kaka otala neti kokomba si lelongoli so mosala impolitesse elongoli so mosala elongoli so mosala kaka bo donc enfin bref le message était ça quand omoni
place vraiment kosala vraiment promotion vraiment ezosala défaut tika basungasunga. Voilà. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne en tout cas. N'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez surtout, partagez la vidéo. Moussa le Koufa. Et le roi, moi, c'est Bengen à Libala. Impolitesse eleki komaki basemeki komaki bakolega mobali na ye impoli mama babengelo kaka libala mobali moko alinga mwasi impoli te amoki ofanda na mwasi moko toxique mpo vino mpe ezala molai te okufa avant elvi aboyo d'ailleurs okufa avant yango asedebakasi na malembe mpo oza très toxique. Oza toxique makasi. Bisous. On se retrouve prochainement. Ligne publicité, promotion, tout ça a besoin d'aider dans la chaîne YouTube là. Vous êtes disponible pour que me numéro. Que Dieu vous bénisse. Bye. Nela NG officiel. Nela NG. Écoute, like et abonne-toi à Nela NG officiel sur YouTube. Nela NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nela NG te dit toutes les vérités.